Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia, Alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, Alléluia, Alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Alléluia, Alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Alléluia, 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 Azanzambe, 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 Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, Alléluia. Papa, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, Alléluia, Alléluia, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, Alléluia, Alléluia, Azanzambe, Azanzambe,
Yesu azanzambi, azanzambi, alléluia, alléluia, azanzambi, 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 alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Bénissons l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur ce matin. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est Dieu. Bénissons-le bien-aimé dans le Seigneur, car nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu qui vit au siècle des siècles. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bénissons l'Éternel, le roi de rois, le Dieu qui vit au siècle de siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Adorons-le ce matin, adorons-le. L'adoration dans la prière attire la gloire et la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur notre Dieu, je te suis infiniment très reconnaissant pour ces souffles de vie que tu viens de me donner encore une fois ce matin. Seigneur notre Dieu, un jour de plus dans ma vie. Oh, bénissons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons le nom de notre Dieu. Alléluia. Oublie des factures, oublie tes problèmes, oublie des difficultés, mais adore Dieu, adore Dieu. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour l'adorer et bénir notre journée. Et tu béniras ta journée. Alléluia. Il est digne notre Dieu. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur, il est là. Et ne crois pas que, comme tu as des problèmes, que le Seigneur t'a oublié. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Bénissons-le, bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin. Élevons le nom de Jésus. Alléluia, je suis compté parmi les vivants. Seigneur, je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Alléluia, ceux qui sont morts dans leur sommeil. Et bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne les dépassons pas ce matin, mais c'est sa grâce. C'est par sa grâce que nous pouvons être appelés des vivants ce matin. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est digne notre Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bénissons-le ce matin. Ce ne sont pas des morts qui peuvent l'adorer. C'est toi et moi qui peuvent adorer ce Dieu. Alléluia. Bénissons-le, exaltons son nom. Alléluia, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es incomparable, tu es infaillible, notre Dieu. Alléluia. Ta demeure, Seigneur, est élevée au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, bénissons-le ce matin. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Alléluia, vous qui craignez le nom de l'Éternel, bénissons son nom ce matin. Alléluia. Et tu t'es réveillé. Alléluia. Il nous a créés pour l'adorer, pour exalter le nom de notre Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Je bénirai ton nom, Seigneur, quand j'existerai. J'exalterai ton nom. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin que Seigneur, je t'aime, que je t'aimerai encore tant que je vivrai. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel, mon rocher, éternel, ma forteresse, tu es mon libérateur. Alléluia, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia, je me confierai toujours en toi, Seigneur, tant que j'existerai sur cette terre. Alléluia, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon Dieu, où je trouve mon asile. Alléluia, mon bouclier, tu es la force qui me sauve. Ma haute retraite, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai, oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux dire que
Éternel, je t'aime. Et je t'aime, toi, Éternel, ma force. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui peut nous délivrer des méchants et des violents. Alléluia. Il est présent ce matin. Bénissons son nom. Il levé du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Alléluia, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. La gloire de notre Dieu que nous célébrons est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus de tout. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Et il est incomparable. Alléluia. À qui te comparerai-je, Seigneur, ce matin? Alléluia, je glorifie ton nom, je bénis ton nom. Aleskende konanga uzaliwana na tongo alelo e tongo la mongo na yo na tongo oyo e longo na ngai tokumisa e mokeli na nyonso oyo akeli oyo ezali komona na oyo ezali komona na te. Est-ce que tu es là ma soeur? Est-ce que tu es là mon frère? Alléluia, ndeko na ngai bosana ba problème na yo ekumisa ye, bosana ba difficulté ozanango abosani yo te azana yo na tongo alelo. Ô Père de gloire, à qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Alléluia. À qui irai-je, Seigneur notre Dieu? Alléluia. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que ma soeur, tu es là, mon frère, tu es là? Crie à l'Éternel ce matin. Et quand ils crièrent, il envoya sa parole et il les délivra de leurs angoisses. Il les guérit de toutes leurs infirmités. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin. Alléluia, moi aussi je crie à toi ce matin. Oh Seigneur, au secours Seigneur. Alléluia. Yaya tozali koya kobonde la paix, ko glisse ba problème na biso. Alléluia, kotika ba doléance na biso epai na ye. Apa kobosa na ngai te, kotika ngai te. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'oublie pas dans toutes mes difficultés, dans toutes mes angoisses. Alléluia, dans toutes mes afflictions. Seigneur, alléluia, bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, Seigneur, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, le roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Alléluia. Papa, kobosa na ngai te. Papa, bapasi na ngai na maboko na yo na tongo alelo. Abeleli yo na tongo alelo. E tongo toyaka kobelela ye. E papa, kota makambo na nga. Ba difficulté na nga. Et Père de gloire, et Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi ce matin. Et tango toyaka ko adorer et yangonde toyaka kolo baba pasi na biso kola kisaye ba difficulté, montre-lui tes difficultés, parle ce matin, crie bien-aimé dans le Seigneur, il est là, il est présent. Et c'est le mystère du matin, le mystère du grand matin, c'est que c'est lui qui vient vers nous. Alléluia, il vient vers nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est là. Réalise-le dans ton esprit que le Seigneur est là devant toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia, Zambelanga. Talaba difficulté, nyonso nazali ko connaître. Talaba blocage, nyonso ezali bosonanga. Et talaba porte, nyonso ekangamelanga. Et Père de gloire, souviens-toi de moi. Ouvre toutes les portes fermées par l'ennemi dans ma vie ce matin. Alléluia. Seigneur, le boko na yo brisé, ba blocage nyonso. Alléluia, ezali kati na bombo nanga. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous venons chaque matin, alléluia, pour implorer sa grâce. Alléluia, il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du temps.
yango ndeko na ngai ntango ozali kosala yango, tout le temps tu verras que il entrera en cadence. Alléluia. Akobikisa yo, akokambola yo, kobosana te prière ya tongo, kobosana te un mystère oyo yaka kokota, un mystère oyo Père de gloire, na mitiki epai na yo, totomboli kombo na yo. Merci Seigneur, comme nous venons de le chanter. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour le don de vie, merci pour le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur notre Dieu, car ce matin je peux crier vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le ce matin. Il est là, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Bénissons le nom de notre Dieu. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Il n'aime pas les ingrats. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, sois reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Nous sommes là ce matin pour adorer Dieu et bénir la journée, afin que nous puissions réussir la journée, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas distrait, alléluia, ne sois pas triste. Tu es devant le Seigneur qui peut résoudre tes problèmes en un clin d'œil. Il est là, il est là, il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comme une soukate, nous allons lire la parole de Dieu et bénir notre journée. Yango de konanga soki nanu o sabona nanu te sabone na yo de konanga afin que tout le monde monene non sombe elongo et partagez au salaba commentaire na langue oyo monike ozali na facilité de konanga et aya toluka batu to partager na ba réseaux sociaux. Alléluia, na yo de konanga na Facebook na yo ana partager na compte Facebook na yo partager de konanga na groupe wana oyo côté na Facebook partager ete nzambe amemonisa kati na bomo na yo ete bénédiction mususu eyaka na nzela eyako kosalela nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yango soki osaleli ye alobi ke salela ngai na liboso na nsima na pambola yo ba bénédiction mosusu ezali ndenge wana. Yango benga mpe bandeko mosusu baya korejoindre biso na lisanga oyo tozali lisanga ya barésistant spirituel, ya bacombattant spirituel, ya baguerrier spirituel, bato oyo ke balembisaka nzoto te. Moto akolembisa nzoto awa azate kolembisa nzoto te ke ngai nalembi namoni nini nakokosala lisusu te. Awa yaka ezwa moto ya molimo. Yango nde tobanda koluka ete tosalela nzambe. Yango nde tokomi na ntango ya koyoka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokomi ntango ya koyoka maloba na nzambe, maloba na bomo, maloba oyo esali oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te. Yaya esengeli ete ozala na nzala ya maloba na nzambe. Tango ozali na nzala ya maloba na nzambe te, ozali na santé malamu te spirituellement, ete ezala na mokili oyo soki motuke oyokaka posa ya kolia te oliaka te yaya okokola malamu te, okozala malamu te. Sala ata jour moko ti pokwa olie te, okosentir la différence. Mais biso tozosala na mikolo ebele bambula ebele toliaka te parole de Dieu. Yango nde eyokaka maloba na nzambe ozali komona ete na ministère oyo tozali koprivilégier la parole de Dieu. Ete iloba na nzambe nde yango nde diable abangaka la ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi ete mbula oyo oluka ba la ainsi dit l'Éternel ekota yo ebele. Zalaka na carnet na yo, zalaka na Bible na yo, zala na place ya kokoma, zongelaka ba note na yo, luka ete boyoka, mateya, ndenge bandimi ya tango ya kala, mawanda kosangana ete, to vandi boye, to zoloka mateya, ndeko na nga, et pourtant tango ya bango, ezaki technologie, ezaki lokola tango na biso te, mais ba cassette wana, ya ba singa milayona, tango soso ezokatana katana, mais ba vandi en groupe, bazali koyoka, mais awa, technologie économique beaucoup plus développée que okoki koyoka matin na lolenge nyonso ndeko nanga yango nde simba biblia na yo na tongo alelo tozali kotanga
mokanda ya Romains chapitre 8, tokotanga verset 35, tokosote, tokende verset 38 na 39, Romains 35, 38 na 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ et l'animo tuna o etunami na tongo ya lelo? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. L'amour longo, les alliés, bien-aimés dans le Seigneur, na verset oke totanga katola kisaka na ba ekodime na banamike na batu bandimi mutu oyo nyonso aye na bonzambe sika na Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la verset ok, chrétien nyonso, et c'est bango, au blocango, l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu nous a tant aimés. Yangone atinda kimwana na ye, pwete ayako kufa, ona bongo na yo, ona masumo na yo, ayako kufa, pwete ayako longola yo, na royaume ya ténèbres, ayako longola yo, na royaume ya bandoki, royaume ya ba coutume, royaume ya ba malédiction, alongola yo, na royaume ya ba botutu, alongola yo, na royaume ya milangwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la doctrine fondamentale et le christianisme. Yangondeko nanga esenge ete mo Christ nyonso ayeba doctrine oya biso yangonde mate oyo tokobanda kolakisa bino yango ete prete na ba église bazolakisa bino kaka milimo bazolakisa bino kaka bénédiction, mais la doctrine fondamentale ya christianisme bana bazali koyeba te likolanga yango Nzambe alingaki biso. Biso te atotolinga Nzambe, biso te to sollicita Nzambe, pwete aya kobikisa biso, ela lokola mutu oza na kati ya prison, moyen obima na prison wana ezali te, mais batu oyo baza libanda, mutu aza libanda, azosala tout et tout, pwete abimisa yo na prison wana, ndekolanga, yango nde tobimi, toye kobima na prison, mutu nyonso ya sandimeli ye, mutu nyonso waya azali kondima na kombo na ye, yango nde mutu wana akozwa bomo ya seko. Bien-aimé dans le Seigneur, ete ayeko gracier biso, tozalaki bakufi, tozalaki bakangami, na ba chaîne ebele, tozalaki na ba maladie, tozalaki na kufa, tozalaki na pauvreté, misère, souffrance. Yango Jésus aye ete ayako kufela biso. C'est ça l'amour de Dieu pour nous les hommes, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde. Atinda mwana na ye afin que nyonso akondimela ye akufa te yaya ozokufa ozokangama ete yo ndima te ozali na foi te. Yango nde nalobaki ete ane oyo nayeli bino toujours likambo ya foi nde mutu ekoki kofongola yo makambo ebele. Yango nde fongola, yango nde mutu ezali kokonekte yo na Nzambe, yango nde mutu ezali kosala ondimike Yesu aya avanda kati na bongo na yo ndekolanga. Sans la foi ndekolanga mutu moko te akosepelisa Nzambe. Sans la foi mutu moko okozwa eloko te na maboko na Nzambe. Ete Biblia elobi lisusu ete mutu akozwa eloko te soki epesameli ye na Nzambe te. Yaya libala wana vi wana ozali koluka wana soki epesameli yo na Nzambe te, bandoki bakovandela yango, diable akosakana na yo. Yango nde tina oyo bolingo na Nzambe yango wana keno diable asakana na biso lisusu te, bandoki basakana na biso lisusu te, bakangela ngai yo libala te, bakangela ngai yo nzela lisusu te, bafemme de nuit baya lisusu te, bamari de nuit baya lisusu te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde tala bolingo ya Nzambe yango
ndenge okoma kitoko, ndenge okoma malamu, ndenge makambo susu, makambo efungwama, tala ndenge okomi kolala pongi, ete ndoki akoko simba susu te, tala ndenge tozwa protection spirituelle, tozwa ete Nzambe akoma tata na biso, tokoma ba prince na ba princesse bien-aimé dans le Seigneur, parce que to réalisaka yango te ndeko nanga oyo tokoma kati na Yesu, soki ke to réaliser yango tokoki kosakana te ndeko nanga. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tala makambo efungwama, tala libala ya kitoko, tala pesa yo bana nakindoki bakanga keno, yo koki kobota te, yo koki kobala te, obala, obota, bakanga yo zela, ke koki ko voyager te, yaya o voyagea. Tala ndenge tokomi kolala pongi ke osili sotaka susu te na pongi ndeko na ngai bolamu oyo ezali na kati na bonzambe oyo ezali ebele, me biso na miso na biso boye tomonaka on dirait ke eloko moko ezali te, yaya ezali na makambo minene oyo Nzambe asala yango nde ndeko na ngai tokangama na Nzambe yango motuna ya ntongo ya lelo ezali ke Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Siko nani akoki koya ete akabola biso na bolingo oyo ya Nzambe. L'amour de Christ qui nous séparera de l'amour de Christ. Ye oyo ayaki kokufa pona yo, asopa makila na ye pona yo. Ndeko na ngai nini wana ou bien nani wana akoki kokabola yo na bolingo ya Yesu. Est-ce que ekozala bapasi oyo tozali komona kati na mokili oyo? Est-ce que ekozala bapersécution, nzala, kozanga mukanda, kozanga libala, yaya nini ezokabola yo na Nzambe? Na yo koyebisa mutu moko na ntongo ya lelo, eloko moko te ekabola yo na Nzambe. Okoma mawa, okoma ete nazomona ndenge nini nakokosala lisusu te, ete nabundani ezosimba kaka te, yaya kaka kondima oyo ndimela wana. Yango nde mutu ezosala ke okoma kobundisama ndenge wana. Bien-aimé dans le Seigneur, ni yango mutuna epesami na ntongo ya lelo. Na ekokebisa mutu moko na ntongo ya lelo, boseliba oyo nazokokango lisusu te. Yaya seliba te ekabola yo na Nzambe. Seliba te ekabola yo na Nzambe. Kozanga mukanda ekabola yo te na Nzambe ndeko na nga. Maladi ekabola yo te na Nzambe. Kokanisa te ke pasi wana oza nango Nzambe azomona te. Papa, yaya mama, tout est à nu et à découvert devant notre Dieu. Azomona nyonso, azoyeba nyonso. Kangama na Nzambe, kangama na Yesu. Eloko moko te ekabola yo na bolingo na ye ndeko na nga. Bolingo ya Nzambe eza monene. Tosolicita ye te mutu akende atinda rekete te keno yaka oya kobikisa biso, aya kobikisa biso na bolingo na ye moko, ye moko. Yaya obimi na kati ya prison wana ya ba malchance, ya malédiction, ya famille, ya ba lien. Mais lelo bete ozangi libala yango nde ekabola yo na Nzambe. Luka yango epai na Nzambe. Yango nde ntina ya ministère oyo ezali ya bacombattant spirituel to combattre, ezali groupe ya baguerrier, ezali groupe ya barésistant tout résister diable. La Bible me dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Nazo kobele la ba résistant na tongo alelo. Ete jamais ngai na kobala na kombo na Yesu tête à tête na diable, tête à tête na bandoki ya famille. Que jamais ngai na kobala ba telebeli libala na yo. Ha yaya. La telango kande santu. Yango na yo koyebisa mutu moko longola ma ba inquiétude, ba souci longola yango. Yango nde mutu ezokabola yo na Nzambe. Nzambe alinga batu oyo ba inquiétude te, batu ba murmure te. Na moni esili 12 ans na kati ya libala nazobota te esili. Non, nakobota au nom de Jésus. Est-ce que combattant moko te azali awa na ntongo ya lelo? Résistant te, résistante moko te azali awa?
Ok, otala le diable en face. Que okosi eza lokuta na yo ngai na nzambe ngai jamais nakotika nzambe. Naza na possibilité mutu moko renouveler kondima na ye epai na nzambe na ntongo ya lelo. Que Seigneur nazalaki deja malemba nabandaki lisusu kokoka koprie te yaya zongela baprie zongela bajeune zongela kotanga maloba na nzambe yaya simbaka biblia na yo tangaka bapsaume tangaka apocalypse à haute voix kimisa diable ndeko na nga ye nde moto azali koamplifie likambo wana osomona yango likambo monene yaya kokondisela ngai nzambe te na ntongo ya lelo na baproblème na yo bien-aimé dans le Seigneur kondisa nde baproblème na yo komisa nzambe na yo monene il est au-dessus de tout il peut tout yaya bien-aimé dans le Seigneur okobala na kombo na Yesu Masiya okobonga na kombo na Yesu Masiya tikete na déclaré yango na place na yo au nom puissant de Jésus ete alakasima maloba basali na ye bachaîne wana ekangi yo ekweya au nom de Jésus basusi wana ekima au nom de Jésus bainquiétude wana etika yo au nom puissant de Jésus ebanda na yo poto makambo ezosimba kaka te nakanisi ke ezali kaka tata mwasi ezali kaka noko mutu azosala ngai bo yaya nzambe na yo aleki noko wana aleki bantolo nyonso ya famille na bino na nguya na nyonso yango kangama na nzambe yango bien aimé dans le Seigneur on a faute de temps toza na ntongo toya osisa maloba oyo toya osisa 38 na 39 mais na ntongo ya lelo motuna yaya eloko moko te ekabola yo na bolingo ya Yesu Masiya. Est-ce que ezali batribulation bapasi bangwase bapersécution tu es persécuté ozokoka kolala te oza na baproblème oyo ozomona ke solution eza te eza kozanga ezali sécheresse bien-aimé dans le Seigneur ezali upanga ndeko na ngai bapasi ezali eza na bato mosusu diable asala ete asala baoppression mpenza ya makasi ozomona bamosusu okomi kaka kobangabanga ozoyeba te nini ozobanga boye ozoyeba te mpona nini okomi kaka kobangabanga diable persécution alléluia yango nous bien-aimés dans le Seigneur topamboli nzambe na ntongo ya lelo mpona maloba oyo mais na verset 38 tokoya kocontinue nango. Est-ce que vous allez que vous allez qui déjà découragé dans ton allélo? Ressaisis-toi mon frère, ma soeur. Alléluia. Zongela la prière, c'est la foi. Foi et conforme la moyon sur foi. Sur le plan spirituel, la terre que la âme spirituelle. Et ça bouclier mon corps et protège à Kayo. Yangone, diable alingaka ete. Ozanga foi po ete bouclier wana elongwa tango elongo baflèche na batre nyonso akoya apeti ekomi bato nyonso place oyo ke makambo ezali pete mais yo po esimba ezosimba te non loin de là résistant moko abondela na ntongo ya lelo elongo nanga combattante moko abondela kumisa nzambe papa nami pesi epai na yo napesi motema na ngai epai na yo mobimba na ngai epai na yo kamba ngai likolo sunga ngai na ntongo ya lelo nazongisi confiance na ngai epai na yo Seigneur notre Dieu. Alléluia papa molimo santo na nzambe. Alléluia toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu pelisa lisusu moto wana kati na nga hapana zala moto na prière moto na kontanga maloba na nzambe moto na kosalela nzambe yaya tangaka biblia salela nzambe ata na ministère oyo partager
bondela pona ministère pona mokambi luka bato baya epai na nzambe luka osalela nzambe okomona loboko na nzambe. Bien-aimé, étant le Seigneur monguna nde moto ayaka na baproblème wana po ete yo nde olemba omoni boye bana mike bazobala me yo ozobala kaka te. Yaya elembisaka me elembisa yo te na kombo na Yesu. Belela nde libala na au nom de Jésus. Yango la tongo lelo tina oyo toyelaka na tongo yango oyo Seigneur osecours yango de bondela kande bondela epai na ye kota na mystère ya tongo belela nzambe na tongo kotisa barekete na yo problème na yo loba likambo na yo. Yaya mutu akoyoka yo te. Yaya ata bayoki yo epasi wana oza na mwana yo yokelango soni. Haleluya. Bondela belela ye na tongo ya lelo. Belela ye na tongo ya lelo dekolanga. Obelela ye yango nde koinvoke tina otoyelaka na tongo ezali mpona koinvoke ye ganga toyokaki mokolo wana ete quand le juste crie. Alléluia. Nzambe ayokaka crie ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Père de gloire au secours. Agis Seigneur notre Dieu tala. Bon moyen nangai. Restaure ma vie Seigneur. Restaure ma vie Seigneur. Réoriente-moi au Père. Alléluia. Tongo alléluia. Ya loba likambo na yo. Loba likambo na yo epai na Nzambe. Nini yango ekabola yo na Nzambe. Eloko yango oyo olobaka te na mutu ezaka sekret na yo. Alléluia. Sujet na yo ya liboso wana présente yango epai na Nzambe. Na tongo alelo. Tu as ce temps-là. Alléluia. Belela ye. Na tongo alelo. Père de gloire. Problème na ngai Nzambe. Santé na ngai. Problème yango eza nini loba. Mukanda. Libala. Atelemela yo ke obala te au nom de Jésus. Père na bala na kombo na Yesu. Tobonga tata. Bongisa biso. Bimisa biso na nyonso ezali kolembisa biso papa. Au nom de Jésus. Tongo ezalaka boye ndeko na nga. Alléluia. Papa mukanda na ngai biba Nzambe na ngai. Alléluia. Bana na ngai babonga au nom de Jésus. Libota na ngai Nzambe olongola kufa, olongola maladie, olongola pauvreté oyo baimpose biso na kati ya libota papa. Au secours kota na famille na ngai Nzambe. Loboko na ebikisa bainono bandibeli yo te. Yaya yo nde toyebi famille na bino ndenge bozali komondelaka mpo na yo moko te. Kota tina famille. Alléluia. Kala famille yango omona boye tobalaka bamibali kaka basula okomona mobali ya cousine sula, mobali ya grande sœur sula, mobali ya petite sœur sula, mobali na yo sula. Yaya soki omoni kaka caractéristique ya boye na kati ya famille wana diable akotela bino avandela bino. Bamibali mosusu tobalaka mibali kaka tobalaka ba deuxième bureau basusu tobalaka mibali mikolo kaka. Yaya eza na caractéristique moko boye tobalaka basi kaka poli batetu ofandi boye ozotala grand frère moi c'est poli, tata leki moi c'est poli, noko moi c'est poli, omona boye cousin basi kaka ya mitema mabe kaka. Yaya soki omoni bongo okotela yango obandi kosinga epai na Nzambe yango tina ya tongo yango wana ndeko na ngai eloko moko te ekabola yo na Nzambe. Eloko wana oyo diable azolinga ete ekabola yo na Nzambe tunda yango epai na Nzambe. Yaka nango tongo nyonso na bapriere na yo personnel présentaka yango epai na Nzambe. Yaya soki tozolakisa bino boye te yaya moyen bobongo eza te kobanga te. Yaya Nzambe azomona nyonso. Il est capable de tout.
Alléluia. Yo nde banda kosala prière ya déclaration. Libala na ngai, mobali na ngai, vie na ngai, ekobonga. Nazala nzambe. Oyo bandi kosala ba prière ya déclaration nzela nzela. Na ndako okomi ozoloba. Yaya soki osali bongo. Yaya bademo diable balingaka bongo te. Mpe ozomona makambo ya koyeba ainsi dit l'Éternel. Ozobakisa yango na parole de Dieu. Seigneur, n'est-il pas écrit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous devez rappeler ça. Zambe, comment éviter que moi, si mon côté à Rosala et combat, Zambe tala na za combat. Papa, na pêche qui est combat, na pêche qui est célibat, il y a ceux qui te sont de la bongo, tout comme on a monnaie dans ça. Et le mettant le Seigneur, tout bandi kotika, journée na biso na maboko na Zambe. Et le comme côté kabole na Zambe. Ressaisis-toi, mon frère, ma soeur, na tongo lelo. Kondima ezongela yo sans la foi okozwa libala ngote yaya. Sans la foi okosepelisa Nzambe te okozwa eloko te oyo eza na maboko ya Nzambe. Oyo Bible elobi ke moto akozwa eloko te soki euti epai na Nzambe te. Yaya okoya kozwaka ya yo moko ke nalembika nde eza yango na voyu na momeli diamba ser mobimba. Okoprie ndenge nini okai kosangana na momeli diamba na mutu oyo aza na 5000 démons azwi mpe 2500 kabeli yo okomi makambo ya Nzambe yango kutu ekomeli yo lulu kaka libala yango te mais oyo ya Nzambe okomona ete akopesa yo mobali yake bozochauffe ndako na bino ye mpe na priere yo mpe na priere yango nde tosengaka epai na Nzambe journée oyo na maboko na yo Nzambe tata nyonso oyo kanza asali na butu ya lelo ya mabe nyonso nazali kokondane yango papa nazali koefase bandoto nyonso ya mabe ya makila na Yesu nandile yango au nom de Jésus. Alléluia, Père de gloire. Oyo nyonso asali baprogramme na ye agenda na ye au nom de Jésus. Ekokisama te au nom puissant de Jésus. Nzambe tata na pesi moto na tumbi ba agenda na ye. Alléluia, nyonso esalemi na butu ya lelo basentence nyonso ya butu ya lelo sans effet au nom de Jésus. Kaka mukano na yo esalema tata. Kaka mukano na yo Seigneur. Journée où n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de consolation, de visitation, papa, au consoler, au visiter, na tongo, d'allélo na mukolo, journée de protection, protéger, elongo na libota, au protéger banananga, au protéger peuple, papa, au pesinga yete na kamba bango, Nzambe tata, couverture spirituelle et ministère et accompagné bango Seigneur. Mon côté assis mamana kanja. Et papa kota ba problème na bango. Alléluia, libéré ba prison satanique, libéré ma bota na bango, libéré ma bala na bango Seigneur. Donc kumisa monene na yo tondimela Nzambe ba histoire te. Tondimela le Dieu puissant qui peut tout. Le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel désormais. Toute la terre est pleine de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Yangone loboko na yo esalamine ne katina peuple oyo Nzambe tata. Visitez bango Nzambe, consolez bango, pangusa na misu na bango Seigneur. Ba chaîne ekangi bango ekoya. Bimisa bango na ba prison nyonso ya diable tina oyo yelaki yango wana oyaki prêter tokoma réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Soyez réellement libre ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lever sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin au nom puissant de Jésus.
gloire ya nzambe etambwisa yo na mokolo oyo ya lelo. Loboko na nzambe esimba yo na tongo ya lelo. Au nom puissant de Jésus. Eloko moko te ekabola yo na nzambe. Eloko moko te, motu moko te, ni mobali wana, ni mwasi wana, ni ndoki moko, ni Satan. Eloko moko te ekabola yo na nzambe. Kangama na nzambe. Alléluia. Résister na diable. Résister na ba problème wana. Telemela yango. Regarde ce problème là en face. Levez la main et ngai na zobonga. Ngai na zobala. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là ce matin. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. Kokansate ke atikio. Ezali lokola aigle azwaka mwana na ye amemi ye mosika mpona kolakisa ndenge nini bapumbwaka alashe ye mwana azoya na koganga ete akanisi ke azoya po ayebi kopumbwa te akanisi ke azokende kobambama na se dernier mot ezali epa mama na ye kombo na ye aigle mbango azalaka nango na seconde avant ke mwana abambama na se aye akangi ye yango nde nzambe ntango mosusu atikaka yo amona kondima na yo prouve nzambe ke oza moto ya kondima tongo ya lelo bien-aimé dans le Seigneur yango eloko moko te ekabola yo na nzambe na yo motu moko te akabola yo na nzambe yango toyaka ntango nyonso na badoléance koyebisa nzambe baproblème wana oyo ekoki kokabola yo wana na mutu wana olinga akabola yo epa na nzambe wana yaka funda ye tongo nyonso okomona solution ekopesamena nzambe azomona ayebi abosani yo te bien-aimé dans le Seigneur zala nde na assurance tongo nyonso yaka tokutana du lundi au vendredi kuti bango alobi ke ata ine kaka ya pamba boveye te ma ane oyo tozobandi koveye bongo dernier samedi ya mois 1h na nzambe kozanga te Poko nyonso tozali na prière agressive du soir avant ya kokende kolala yango yaka ete poko nyonso to agresaka mpe bango tolalaka pongi ya sans cauchemar sans insomnie pongi ya sans mari de nuit sans femme de nuit pongi ya kitoko ya ke nzambe akomi kovisite biso témoignage bandeko ebele bapongi ebongi yo pe tour na yo ezali par na yo ezali yaka poko nyonso ete tobondela mais ya mercredi ezalaka singulièrement pour nos enfants belela bandeko ebele baya pete tobondela mpona bana na biso ndeko oyanga bien-aimé dans le Seigneur tous les dimanches nangonga 17h yaka ete oyoka maloba na nzambe yaya yango ntango ozali koyoka la foi vient de ce qu'on entend. Peut-être aussi ressaisir et aussi la parole de Dieu. Prière était. Mais nous sommes en binoté dimanche. Pourtant dimanche, à 17h, on a et à Paris et à Bruxelles, les alliés, et que tout ça, quand on a fait dimanche. Au fond de la canapé, on a eu la matière de Konanga. Yaka dimanche, nous était Tokutana, bien-aimé dans le Seigneur. Nase Awa, na description au kutaba coordonné na biso nyonso numéro ya compte bancaire pour na soutien financier ya ministère et PayPal pe ezali pour na soutien na yo de konanga ba coordonné ezali pour na contact na yo si tu as un problème spirituel obengi ete to sunga yo na losambo de konanga bien-aimé dans le Seigneur tango to konwana mais ceux qui kenano like te like ceux qui n'ont pas s'abonner, au s'abonner pour la gloire de Dieu. Dès qu'on a Zambé, ako kanisela yon, dès qu'on a beau partager, Zambé, azali, simanayo, ako appuyer yo, namsala nyonso, oyozali kosala, ponatina na kombo na ye. Tanto comme yana to comme na suka, to kutani susu, mukolo ya lobi, na mystère ya tongo, na kombo na Yesu. Amen, 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 amen.